Non, Era c'est mon frère. Zela pardon. Era na ozana. T'es nasi les sanano. Saratola TV, la chaîne qui assure, Un homme bien réfléchi. Makambo ezo memela bango au propre, ezo memela bango soni na foyer. Ah pekisa moi aussi. Très bien. Saratola TV, la chaîne qui assure, Saratola TV, la chaîne qui assure. Un homme ou à se respectaka, à qui jamais qu'on permettre moi si n'avait peu importe à titre moi si n'a pas mon réseaux sociaux, à bétarama solo ba ex. Saratola TV, la chaîne qui assure. Donc, so moi si pas écouter na mobile à ma paix, vie et ça la rabo. Et qui moi c'est bandé ko foute la mwanda kunae, akuta ina mobile a commis clochard. Saratola TV, la chaîne qui assure. Donc moi si moi bandé na moi au foot la zaï na moi vie na ya bien, mais akuta ina mobile moi boy a commis clochard. Saratola TV, la chaîne qui assure. Bien. Boko la moi na yo moko parce que conscience non et mona qui mobile ozo lingo botane bana. Saratola TV, la chaîne qui assure. Na kati ya les mariages elengi nango babali yo olongwe place ozo ko vendre kominda ko mona mobile no elengi bolingwa ngwana na Saint Valentin mobile na est yo na ouest, ça n'a pas de sens. Bon vivre le comme yo na kisasa mobile no za na poto ah boza bino nyonso ba na poto. Saratola TV, la chaîne qui assure. Yango eza na kati ya dossier Era. Na fille wana en Belgique. Ok, poto sali plus de 5 ans, sans document, sans domicile fixe, c'est la sorcellerie. Une bonne femme, c'est la tête. Très bien. Un bon homme, c'est la tête. Très bien. Saratola TV, la chaîne qui assure. Compte 40. Compte 40 et salut titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yokeloko yo Arc-en-ciel le bimi poe kanga mvula ele monini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours Papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie Tala, bon consommer déjà compte 40 pour et ça déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po et ça na ba kunga danger et ça na clip ya qualité musala et salemi kitoko ah Diego Milito bayemba kande boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui Compte 40 client nanga seyo fournisseur quarantaine nanga seyo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa Amatu Patrick Chiswaka koyeba musala esala kelengi bondimela ngai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée mwasi ya talo organisé par ONGD SD magistral et sika wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwaki bongo diplôme d'excellence kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na korespecter déontologie éthique kaka ndenge ezalaka notamment émission histoire vraie pe lisusu émission parlant du business kasi ntango azwaki trophée oyo Saratola adedieki yango na basi nyonso ya Congo nazalaki sélectionné lokola mwasi ya talo na média en ligne
je suis la seule chroniqueuse. Oyo va remettre là, mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko ou peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Sarah Tola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Sarah Tola abinaki aliaki pe apasaki ba mama kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Sarah Tola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Sarah Tola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarah Tola Télévision, Bandeko Balandi Torpédia Télévision. C'est votre émission, le code de bonne conduite. Vous savez, le code de bonne conduite. Cette émission est à la Kanamo Mesano Yakomemelabino, Makambo Obino Bolingaka Mingi. Bandeko Balandi, aujourd'hui, nous voulons parler de la femme, nous voulons parler, il y a choix, il y a moi si nous voulons parler. Il y a mwasi nini oyo bakoki kochana ndako mwasi nini o bakoki kobala bandeko balandi aujourd'hui na émission auto sala avec ma consoeur Sarah Tola na kanisi na kosenga na ba youtubeur nyonso ba la communauté congolaise diaspora congolaise dispersée à travers le monde. Prenez vos chaises botia bakitiwana et puis plus particulièrement aussi na obenga ndekonangai era en tout cas c'est la toute première fois peut-être de voir que moi Tadingalapa na sali une émission où na introduire combo na yo parce que je suis obligé de le faire par rapport à actualité oyo ezali na place publique bandeko balandi ya Sarah Tola Télévision. Vous qui nous suivez de l'autre côté, prenez votre temps parce que Tobandi émission Siko era Zwakiti Fanda et puis notre sœur ya Belgique. En tout cas, vous allez m'excuser, ça fait pas mal de temps. Oyo ngai nanu na pas mal de temps où je ne parle plus ya bamakambu oyo, mais vu nécessité oyo et zoko senga pona crédibilité pona kibo mutu ya batu. En tout cas, je suis obligé ya kosala cette émission ndekona biso ya Belgique Zwape Kiti Ofanda. Oh là, où allons-nous? Où est la valeur d'une femme? Moi si yandaku, valeur na yo ezali wapi? Bino ba epé bozo luka kobala basi. Il faut kotala, kotambola na bino. Voilà, elle sera avec moi Sarah Tola, ma consoeur. Il y a posala invité nangai na analyse autokosala, mais j'en profite pour dire un grand merci à ma mère fan, le meilleur abonné, je vous salue, hein, président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, je vous salue, Angelos Karouan, Fatou Dokonti, Makia Lakumba, vous aussi qui nous suivez depuis la page Facebook de Madame Sarah, je vous salue. Maman Bijou Nketani, hein? Maman Bijou Nketani, Mopanzi à Papa Jean-Pascal Leka. Bonne guérison à vous, maman. Un grand merci à maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci à maman Déborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Maman Yvette Mbango, Bertin Kondé. C'est issu que notre émission Ezoko Banda, Sarah Tola, Aza déjà na mur, Nabiso Awa. Tokope ça y est mbote. C'est pelit. Na page qu'on a bamoni Sarah. Ouais, faut basepe là. Mbote tadi mbote na batu nyonso tout. Très bien. Ba olanda biso na page Facebook et puis na bande ko nyonso ba olanda biso na YouTube. Ba mbote mingi na tatapo et Fapekato. En tout cas, clin d'œil spécial à toi. Bambote na couple Madjabou, maman Maria, mais papa Roy Bondo. Très bien. Bambote Belé na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Clin d'œil spécial na bino. Très bien. Jenny Beta industriel, l'honorable.
L'honorable Jenny Beta industriel dépôt qui n'ambandara en tout cas Torolela on a ma ami sous quoi. Bambote na opé et si kozali bambote na président Charles Tambwe. Bambote na Amelia Mweba la privade de Orlando de Mimos. La privados. La privados. Orlandos. Orlandos, la privados Orlandos. Donc yo ça net que yo l'accent anglais. Non mais chaque jour yo moto obimisa anglais 2022 autocommune à 2023 dictionnaire mususu ya sikebimaki you know alors nakat you know yeah yes okay. Yes donc nakat ya no I continue yeah this for English to 2023 I training I developing is my intelligence because you apprend me. Oh yes. Donc you are developing. I'm developing because Orlando's is my sister because I training is you. Good. No. My sister. Why? I nuance 2023. Yeah. No nuance 2023. Nuance. Mais is nuance 2023. Yes. You accepting is nuance my sister. Yeah. You, I imposed is me. I accept. I'm sorry. Forget because not imposes is you. Yeah, I'm sorry. Yeah. You if nanya. No, lo mage. No. You mank me. No. No, this for me. I mank you this respect. No. Good. Money me, not manking you. Good why? Good is money me. Is money you? Me, I not know manking English you. for 2023 is mois de mars. Ah? 2023 is mois de mars. T'as dit yo comment kabola ba anglais na nga ba janvier ba février na ba mars. Mais maman, innovation is innovation. Yes. So que na musique to moment na nuance is la. Mais the nuance is sha. Oh my God, Jesus! Oh, thank you very much. Yeah. As EA is accepted. Yeah. No, she is accepted. It is good. Is English for EA is good, huh? Yes, it's good. Yeah. You I comprehend. You understand. Yeah, tala. Sarah, côté kuna déjà sinaboya, you understand wana. Na mona kaneti bolobaka makambo ya malonga te ya bien te po na ngai. You understand? Yes, you understand. Because ifunanya olomage, huh? Yeah. Because ifunanya ela maga. Yes. No dislike? No dislike, yeah. No dislike. No, I like it, yeah. I like it for Tatapo is no Tata. That's Tat po fapecato. No deposing, no. That's po. Ozobenga tata popo. That's po. Te bongo te. That's po. Is good. No. That you pekis. You refuse. Why? Tadpo. Yes. You English is petty. My English. Petty. I baby sing is monoko. See you petty. Yes. Yeah. Petty. Yes. Petty. I baby sing is monoko. Is monokos? Yes. I baby sing is monokos. I baby sing is monoko. Petty. Yes. Boku. Yes. Yes. Ah, yes. Yes. Voilà, mesdames et messieurs, c'était juste une façon de vous faire rigoler. Ici, on travaille, mesdames et messieurs, notre émission Ezo Banda Awa, comme annoncé na tout au début de l'émission Oyo. Nous allons parler avec vous. Les femmes, prenez aussi les chaises. Bozwa pena par nabino era aussi zwa pena kiti yo pena fana na kiti il y a des bosso parce qu'il y a des gros mots, il y a des choses oh et zo kobima en tout cas era
Yes. Donc, ils ont ça là vraiment qui est au côté. Voilà pourquoi je vais commencer d'abord par ici, na Kotuna. Maman Sarah Tola, a mekampe ko yanula biso ensemble na binope baye bogota la émission on a bino baye bozo koma na ba commentaire wana ce qui makambu o biso tozo komona na réseaux sociaux ezo ko sala malamu et pas bato. Sarah, les choix d'une femme et pas ya mobali et koki avant les choix d'une femme faut na pesa non mobali na ngambote pambote belé na papa Diego Milito. Repeat again. Selon mon cœur. Repeat again. I repeat for English. Yes. Huh? Yes. The good morning is here for my amour. Is Digoy Militos. God bless you. Mois de mars anglais qui quoi? Diegos, yes. Diegos, yes. Militos. The good bless you for Go Pass. Merci. Les choix d'une femme et pas un mobile. Comment faire les choix d'abord? Yo moi sinon ndengeni okoki ko sala choix ya mobile yo en a besoin pour vivre naie durant vie nabino mobimba. Qu'est-ce qui peut te pousser et pas mobile? Le choix d'une femme ou le choix de l'homme? D'abord une femme et puis toko m'appelle. Donc moi si sera quoi ça la choix mobile, c'est ça le choix de l'homme. Très bien. Quand tu dis le choix d'une femme donc mobile nous ça la choix. To banana ni. Na moi si nous ça la choix mobile. En fait, na kilelo na biso ça dérange. Na kilelo na biso moi si pour mon aki alingi mobile malamu. Mobile wana faza na l'art. Mobile wana phase à la star. Très bien. À répondre à nos critères à la star. Très bien. Sora za star phase à leader. Phase à nambongo ebele, phase à kenda ba poto. Très bien. Phase à tambola ramingi, phase à na ba jeep à kano anda kwa danger. Très bien. Pour na basi ya lelo, mobile il faut za kana mbongo. Mobile phase à la kaka na notoriété à la personne publique à la ministre, député et tout. Un simple garçon, tout garçon, montant soit dans un chair, on négligé parce que dans chair. Très bien. Or, place au yozo la na mobile azana mutu, azana mbongo, mais mobile wana immature, insensé ya rosaranate. Niveau 0. Lelo yo total na ba Facebook na ba YouTube au na mobile penda zui makambu ya basali na ndaku na yeto ba fingani na mwasi na abalansa on a réseaux sociaux. C'est un homme qui le fait. Mobile a finga mwasi na balabala a finga maman mwasi ado finga bande kwa mwasi sans contrôle. Très bien. Yo linga mobile wana parce que za ina mbongo. Olinga mobile wana parce que za ki ministre. Olinga ke parce que za ki leader. Mais sans qu'on rende compte que cerveau muto mobile wana za tonneau vide. Insensé.com. Asa immature ya usarana niveau 0. Donc basi lelo ba comme olinga mibala ndengo wana mobala tazo bete na nzela finga kaya sambusa kaya finga ba famille na ba parents na eux même mobala olinga mwasi ndengo wana ka parce que ana intérêt mon bo ya landeli yango mwasi olinga mobala ndengo wana parce que ana intérêt mo ba yebi ke mobala afutela nganda kwa sombela nga kabelo a sacrifier même humanisme a sacrifier ki bo mota a sacrifier respect à famille na ye. Tout ça simplement parce que mon bal oui parce que mon bal wana pesa ke mbongo mais atika pe mon bal wana afinga maman na ena misu na e. Très bien. Moi ya boya ezate parce que yemta futela kenda kuna gombe yemta sombela emutuka yemta saela kenyonso une fois ka boye azongi par terre. Très bien. Donc ba choix lelo yo bande on a biso ba commencer la choix et puis Sarah nazo compléter yo na peso pe maloba mais na bandeko pe ya basi ba comment koluka ba mibali o ba bazala na mwa kombo que non famille wana déjà ekenda sango famille wana eyebani lokola famille tola lokola famille Didi lokola famille Mpiana lokola famille Ipupa lokola ba famille ya kombo pour que j'en profite au moins na kombo ya famille wana na kinokota na famille wana même si na lingaka mobali wana te mais l'essentiel kana kota kuna pongai nazwa kimia ou nazala respecter. Est-ce que aussi c'est une bonne manière de faire un choix il y a mobali par rapport il y a des nominations na bango? Bon t'as dit au moins que ça la choix on a le choix il y a bien même côté moi si côté mobali c'est la tête.
C'est la tête. Juste ça. Très bien. Parce que ce côté na mobile mon le là étudiant, a maïla na mutu. Il a l'avenir dans sa main. A l'avenir na maboko. Demain ou après-demain, à quoi ma ministre, à quoi ma sénateur, à quoi ma PDG, à quoi ma mutunene. Très bien. Mais quand on a mobile a un cerveau en tout cas, t'as dit, et ça risque d'avenir. Et ça un risque. Donc l'homme, c'est la tête. C'est la tête. Ce n'est pas l'argent. Très bien. C'est la tête parce que mon tout a des ambongo. Mon tout à mobile c'est de l'argent. Et ça l'argent palpable était la tête d'un homme. Il y a des ambongo. Très bien. Parce que mobile il sort dans mon tout. Mobile a osana makasa oebisa moi sinanga il faut mikolo tout ça la boy. Alors bandoya na ba idée. Ba idée à ko bongisa venir. Alors bandoya na omoni batu bakantaka mbongo ezara cash boy. Ah, mobile mususu pa ko ya na idée mbongo cash te mais ayena un plus moro bo abaxi likolo wana epesipe makambo. Très bien. Ako peso pe idée ah dadi omoni so koti na bureau o po ni to sala eloko moro boy o sala ngope engindisi o. Très bien. Ya ngwana ka mbongo. Mais biso lelo to koma plus kotala ba intérêt côté pata dinero. Or pata dinero eza na assurance te. Très bien. L'homme c'est la tête. Ils ont projeté. Merci beaucoup. Basi lelo total à kaka poche en dehors à poche total à sexe. Très bien. En dehors à poche batalaka troisième lokolo à papa yango et c'est pilsaka ba maman. Voilà. En tout cas, j'aimerais ajouter un truc parce que là je vois beaucoup de personnes commenter. Ce qui te doit attendre ya ko répondre était na ba message au besoin comment na Facebook parce que nous sommes na Facebook. Et puis devant nous, il y a le caméra qui permet de sauter de tourner ici pour commencer à répondre à nos messages. Mais vous pouvez laisser le message. Il y a le numéro de Sarah aussi. Vous pouvez tout justement écrire et non appeler parce que Tozali en direct peut-être le Tokoka Kozwabinote. Mais ce qui peut que Yeli Mutu Moko que a besoin à intervenir dans ma cambo biso tozo ko sala maman Sarah okoki pe ko tagele bango numéro na yo wana pour que toko tisaye en direct et ko zala pe quelque chose de bien. Mais batu balingi bo intervenir. Ouais, c'est ce qui muto a besoin à intervenir okoki koti que la ligne poto luka moyen à intervenir. D'accord. Une question encore aujourd'hui maman Sarah pour na bandeko ya basi baluka ka kolanda mi bali po na beauté. Amoni aspect naie merci beaucoup amoni aspect naie alibanda elongineza kitoko et tout ye alandi kaka kitoko ya ndeko wana ya mobali sans pour autant azwaton ya koluka ko comprendre te kitoko ngana zolanda ezali ya libanda mais na kati kuna peut-être deux abongote. Tu peux dire quoi na bandeko wana basi avant to kota de pa mibali. Bon, nous sommes les ba choix extérieur hein. OK. Ba choix extérieur ils ala rapinza importante. Ngana lo bango entre moi c'est mon bali et l'autre ils ont motuya ils ont cerveau. Au moment où tu as dit les autres ils ont un scandale dans les réseaux sociaux ya bana fali bazo sala. Bazo reproduire oh ils ont bongo maman na bango ils ont la que sa maman na bango azala qui étiqueté. Très bien. Maman na bango c'est une femme insensée. Ah botaka ben insensée. Nyoka bota ngu matin nyoka bota nini sosote MPCT. Te nyoka bota nyoka. Parce que nyoka wana tanga boti nyoka obokola obokola nyoka akola nyoka. Vous comprenez? Moi na bota ma koli na famille moko boye ba finga na ba insanité et moi na wana mukomso meme na fête ya bata finga ngo. Ayoka ngo. Bana wana ba kola ba insensé parce que ba bota mi na maman o aza insensé. Très bien. Donc tango zolingo bala mwasi kotala kitoko te kotala ba feste pembete taité lukota la muto a mwasi wana est-ce que mwasi on azobala soki na boti na ebana est-ce que mwasi a pesa nga bana o bakoza en éducation. Très bien. Mwasi akoka ko assurer scolarité bana est-ce que mwasi akozala o balobaka celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mais mibali lelo pe batala rango te bakoma otala pise nga fo batu ba mona pinana na mwasi ametiola. Moi petit moi pembe ndeti auto mona ka jour to pembe chéron. Pembe chéron. Nga batu fo ba mona nga penza oh là là. Nga batu fo ba mona nga pinana na mwasi mo apembe nga batu fo ba découvrir que na ninga mwasi mo buna Taylor Panda masala na décompte ne salabo. On se comprend. Très bien. Mais dans tout ça Ozu moi sa taille. Ozu pembe chéron. Na kata pembe chéron sko okuta ene insensé. Insensé.
est bloqué. Très bien. Merci, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato, la télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Nous sommes en train de continuer avec notre émission. L'émission, ça s'appelle le code de bonne conduite. Les sujets, nous parlons de Yashua, il y a Mwasina Mobali. Comment aussi choix en haut, Tokoki, Kosala en haut. Choix Moussou, c'est comment en sexe? Sexe pèse parmi les choix. Oui, oui. Moi, c'est un monde à que Joe Oyo. Amael était. Joe Oyo aza incapable. Il y a quoi assurer à ta sécurité dans un mois. Mais Joe Oyo soit Amélie Badiamba nae akenda nanga bien. Soit Amélie ba whisky na whisky makasi. Donc moi si kutu yemo akoma na niveau asomé na mobile asomé mobile Badiamba. Asomé mobile ba whisky parce que ebi ba retomber ba whisky na Badiamba le bonheur c'est lui. Le lui. Yende bonheur nango sepela suri yango. Donc diamba wana jo mela na ba wika. Yenda sepela nango. Très bien. Vous comprenez? Mais ayebi que mobile azazoba. Mobile aza irresponsable, mobile aza voyage aza vagabond. Mon na moi c'est qui toko tala taita. Donc mayele mais ba beta kaina nzela pa garçon mora voyou ya di amela radiamba lora likamususu. Très bien. Batu bakenda oloba kisi. Kisi te basi balingi sexe. Très bien. Babenga bango ba femme sentimentale. Yo sikoyo okobotana mobalo ebi kaza irresponsable okoboko la bana te asala raté. Mais na se ya bolingo na ondengo lingi sexe mingi okomi kobota longola mabata. Okomi na bana 3 4. Na ndima kiteke. Demain après demain oyeli biso na réseaux sociaux awa mobali mabe asundolinga na bana ya bokola bana yo. Ko assumer. Très bien. Basi bakoma na niveau oyeba pinda ke Jo Oyo alinga ngati. Jo aza marié. Po basi kande basala makambo. Oui. Moi si na conscience na oyeba ke mobali aza marié. Akumisa ape moi si na ye. Mais ninga kenda kananga. Izala kitoko makasi na chaka mutu. On dimiti obota la mobala batu oyebi ke alinga kota linga moi si na ye. Très bien. Tango boti mobala kimio occupé ota opesa mbongo te oyeli biso be mission internet Sarato la wana boti sanga sundola ngana mo yaya bokola mwana no yo moko ofongola ki makolo yo moko landaki sexe otala kite kaza mobala batu siko biso yo esa biso ke ba sundolo e bokola bano yo moko basi ebele lelo ba se retrouver ba pesi bango ba cadeau non emballé na maboko. Très bien. Tout ça parce que basala iba choix malamu te. Au moins attend sous un bon monsieur, un bon tonton mo asala na ya fonctionnaire à l'état lingaka ya boyara. Aboyaka. Yeka odo dessiner. Yo asko ba réponse. Mobala ba veste mi nene boy. Non ça nene. Nathan. Alinga garçon mo alinga mo locks. Achelinga mo mundelo awa. Mo taille basse mo ni ba veste ba taille wana nda slim. Alatis ko mo slim na mo catch mo anai. Yana basi msuba linga mbali kaninga la tata ibaso ebi. Ouais, belé. Basi toza très bête hein t'as dit. Moi c'est olinga mobali pour na cerveau te mais pour Joana la tata ibas. Très bien. Joana la tata ibas abomanga Donc à se laisser faire et manipuler par un homme justement parce que c'est pelaka na accoutrement na ye. Et puis que au-delà ti on dit marobota na mobali wana amona ke mobali wana za incapable même ya ozoya en charge. Très bien. Ce que tant ba boti si au mwana. Ale mobala nga moni ke ya saboti yesu sta ke luka mwasi mususu boye kolela biso na internet ta ke o garçon na sundola nga na mwana yaya émission nengwane koleka suste. Très bien. Bokola mwana yo moko parce que conscience non et mona ki mobala ozolingo botane bana. Très bien. Kaza incapable, irresponsable et tout fait. Mais tu l'as au moins osé. Ozaki. Muta kosoteke maram to sala to eba te to eba t'as dit. Ovandi kutu be mobala lobino je t'aime te mais obetela ba masano li solo. Dego ana kutalinga nga to eba ngondeni. Na ba geste. Na ba geste o comprendre que no ko na déjà moqué. No ko nda lobina nga je t'aime te mais ne solo leli kaka. La monnaie a comment fongwa mandé. Linganga. Donc ce qui peut mobala o lingote biso basi to yebaka. Très bien. Que jo o linganga te mais denga salela nga na kraka to vivre ka tabo siko mama conscience na yo omi yebaki ke mobala na linga côté conscience na yo yebi ke mobali wana za mobala batu mais par force
par tes intérêts. Osez quand même bobo tabana. Maman, assumez. Assumez parce que on a mutu na oyeba ke mobali wana linga côté ata incapable. Mutu mobali normal olingo yo boyi olingi bébé buchu. Oboyi mobali normal olingi voyou. Oboyi mobali normal olingi muta théâtre. Oboyi mobali normal oboyi mobali no papa bana no boane na poto bo umela boluka vie ensemble. Pour la chroniqueur. Oboyi papa bana na pour la musicien. Aïe aïe aïe. Si vous avez un musicien qui a bali moi si mususu ko ya na réseaux sociaux s'il vous plaît. Très bien. Combien de cas tu as na réseau? Nga ba elanga kaya fifiti. Kaya fifi au théâtre. Sarah na tindeli mbongo na sombela mutu kana futela kenda kunjoka bimanga na comment dia ngabi mama. Na sani. Yo tango zo linga ya fifi na télévision selon yo. Oyeba te ke ya fifi wana za star azana célibataire, azana basi. Oyeba ki angote? Oyeba ki? Nana tinda ki okoma otindele bambongo nana euta nano wapi mwasi okomi osombela mobali mutuka euta wapi likamba kuna na moni to lito koma banzela misato allons-y oui mobali oyo bomona na te tadi basombela mobali mutuka mobali obozane ndako moko ba cadeau ça passe. Ça c'est mon homme. A honoranga a komisanga maman na komisaye papa. Très bien. Ah, na vandi temps ebele na mobile nanga na ngina sa mobile nanga cadeau. Ebisanga sko yo na poto oyo mona na ya fifité. Mais baya ka pe Kinshasa. S'il te plaît là. Ya fifi na Kisasa. Confiance wana yo zwa kango wa et puis affection wana bona ebité tadi. Ça dépend d'une personne à une autre. Na ebité. Affection wana ozwa kiti ozumbongo na yo ya makuta. Otindeli ya fifi na Kisasa. Asombela ngumuntu kana ya sali ba vie na e ou découvrir kazana na mwasi musu na Kinshasa assumer ya ko ya na internet té. Très bien. Parce que na conscience non oyeba ke o ndé na linge boy il faut na assumer ba conséquences nyonso. Bande on a biso a poto bazo arriver à boya mibai na ba on a poto. Ko ya luka mibai na kin mais ba bosa na kena mibala poto na ya kin tous nous sommes des Africains. Bazelo mo. Changement exact ba lo moko bazo la mibala ya poto bazo sala bango mabe makasi tadi mibala poto pe ba le la base ya poto pe ba sala bango c'est vice versa et ça vice versa et ça vice versa on se comprend donc quelque part relaxi le choix d'un homme ou le choix d'une femme c'est la tête et ça cerveau yo déjà si au mes côtés déjà donc na bangambo na mibale na mwasi na oui na mobile c'est la tête c'est la tête et ça nango sexe te et ça mbongo te parce que cause mobile ana mbongo moza malheureuse toute ta vie tout le monde nango ngai camarade nanga alinga boma libala ne une fois ayebsinga bi Sarah trop c'est trop mobile nanga d'habitude nga mutu na bengisa maman nanga uta voyage aya très bien. Alors, yem ta fouté la maman nanga ndako. Mais à chaque façon na yo senge mbonga maman nanga fa finganga, a fingi maman nanga, a fingi famille nanga ba pauvre, à la zumbonga bwa kelinga pour na fouté la maman nanga ndako. Ngapena ke na lokoti mo. Na lokoti oza en soit o que fouté la maman ndako. Na bisenga bi tango linga mobali wana, elo aliboso ya tiraka ezarani. Azara mobali malamu azo sala nga ba cadeau, azo kabela nga ba mbongo nga bia olinga ka epona mbongo. Voilà, les conséquences. Olingara epona mbongo parce que mobali na yo koyoka ina koloba a respecter abasité. Aza insolent, mobala camarade nanga. Aza trop impoli. Il y a des hommes comme ça oui. A respecter abasité. Oui. Alors, munoko na ya mabe wana na impolitesse na yo wana otiraka attention na ngote parce que tu avais besoin de son argent. Très bien. Assume. Bazo fingelo maman na yo assumer. Alors, conseil nga na opesa o travailler sala musala sala ba business oboko la maman na oka yo moko. Très bien. Oboko la maman na oka yo moko donc c'est très important. Oh lobini. Ba message écoute les appels à to ko rappeler ko zo ngote. Donc on se comprend. Supportez-nous comme ça. Donc eza moi passi. Eza moi passi. Très bien Sarah. En tout cas supportez-moi na. Et puis passer balingi ko sala te. Balingi ko sala te yango pe mibali bazo manipuler bino ba ba voilà. Ya mibali. Une bonne femme c'est la tête. Très bien. Un bon homme c'est la tête. Très bien. Donc so ozu mobali moko ana cerveau oyeba ke
moi si nanga faut na respecter famille na ye faut na respecter entourage na ye naza ba limite na ko finga ye na miso batute nako ba maturité ba bonne manière wana l'homme ozanango et puis au mona que beaucoup avancé mais moi si soit akutani kana mobile insensé très bien ba couple ndé tout ba couple belé zo ya réseaux sociaux zo yokaté oui Sarah ba vie privée zo ya réseaux sociaux awa quelque chose monte en est-ce que biso na banda na biso to na ba problème na ba famille té partout ba problème eza mais pour ani bango ba ya na réseaux sociaux ko ça la choix ya mabe c'est-à-dire soki pe nos moi si malamu na vie de bible loba obongi c'est notre souhait obonga et puis moi si wana ako apporter le un plus na vie mobali wana ako apporter le un plus na vie botala kaka ozala ta msu bien tant ozo vivre yo moko bando linga mobali wana vechité pas problème na ba problème ozaki na boutique ko mokoya surtout mibali o bazaka mibala ba intérêt o ba milinga bango moko ya na vie ko linga mobali milinga makasi te linga mobali linga yo moi si oza bien très bien ngana zana ngane na zabomi oyebi conscience na témoin na ata na 5 téléphones papa Dieu wana combien de téléphones moko et puis 5 téléphones ngana nyoso eleki ya na cher mais malgré ba téléphone na tie comme 5 yo faut tout na comme 5 ndeni et comme 5 ndeni moi ko so e community po so na sala live mona moko banda ata msuko begeye asinga bino il faut to somba téléphone mususu za téléphone mususu asika na moni téléphone mo ibimi sika boye ya ba bible wana soki ba fold 3 to 4 sombango alo ba ya somba te ya star ya zwango te mengane na zwango mais so monika mobala milinga ye moko na ina somba jean na ina somba ye nanu faut asomba nanu d'abord c'est moi c'est pas un homme mobali nyosa linga moi c'est azala chic moi c'est ta mona mutuka danger moi ça za la likolo ata yazani ne lote na moni ba appelle écoute ata ya ata mona na kimbambala megana ko yamba nano moto na ndo me liberté mesdames et messieurs oui, c'est comme bonjour, ça que madame. Moi je disais la vie continue, nous devons faire un effort. Vous voulez participer il faut faire très attention na ba choix obiso tozo sala donc c'est même après OK d'accord c'est trop grave grave. Aujourd'hui, moi si à cause de la bonheur, mon balipé à cause de la bonheur pour nayo, mais so sala qui choix ya mabe en tout cas oko réussir tes vie nayo à venir et cause la mabe. Mais ça en tout cas supporter ngana toutes nos questions peut-être na 5 minutes au tikali nango ou bien 10 minutes au tikali nango pour to lukato chiter na émission oyo. Ce qui se passe aujourd'hui na réseaux sociaux entre ton frère Era au bozala naye na Madjabou parce que bozali parmi ceux qui faisaient la promotion il y a la belle ya monene wana ce qui faisait c'est ce qui fait tisiko bon au chapso na le passé ndeni biso ndeto aba e endroit ya Madjabou ça va na bongisi siko lingala po biso ndeto aba e endroit ya Madjabou so biso le tobi tozwa na biso batute tozwa ba journaliste te ba page ko sa promotion te ba ko sala ngoto ba ko sala te biso ndeto décider pour na bato na eba quitter ce qui se passe aujourd'hui entre Era et puis ndeko na biso tantino na mwasi sœur na biso ya Belgique yo en tant qu'une mère Era ozofanda ozolanda yango tu te dis quoi c'est le désordre ya lobby nde ezoko rattraper biso lelo ou bien lobby na biso et komi ko influencer lelo na biso t'as dit on ka sujet tellement to fungoli yango eza na kati ya dossier Era na fi wana ya Belgique omoni mayele t'as dit mayele zara mayele classe T mayele zaka te ke balobi oza mayele soki ndingi nini et puis tant balobara na vie il faut ko tanga tandam il a cité que faut ça la okomatina gradua tezo ta diplôme oza ta D6 eza important moni ba classe wana tokendara tozwara mayele ya kibomoto mayele tozwara na ndaku tozozwa pe mayele na classe eza important t'as dit soro bali insensé en tout cas vina mobimbe koufi et baby oui un homme a se respectaka akoki jamais ko permettre moi si na peu importe à titre moi si na za na réseaux sociaux abetara masolo ba ex mobali monta supportango tadi ataku na ndaku kaka
au cas d'aller pamba bobando bete la mobile no masola ba ex yaya et ça va pas passer, ça révolte. t'as dit bobunda bobunda makasi ya olingali solo wana te mais siko moi si moko soit disant ba uti obala na réseaux sociaux là où il y a le monde sans frein sans kobanga ozo beta pena minduki li solo ya ex na yo et puis soit na ex, est-ce que c'est normal? Est-ce que wana mda soto employé ka pour wana na monika na moni non instruit eza mukie? Il faut to baksana insensé na kati. Tu ne respectes pas ton homme? Est-ce que ça obligé soit na era? Muto banda ko lela matela yo ko soit na ete? Tango lo baba propos mususu oyebi ke na début à sujet o era zaina moi ba réserve. Abina zo ke la ndeko nga mobali wana uti ko bala e mawa to za rapemboka moko et tout mais la fille a so poussé era au bout ti era loba. Lelo era ekoloba. Isa soni. Tango finga ex na OK garçon mo la tara 2 kilotes. T'as dit est-ce que oyebi mambolobi? Pona yeba ke yo tadio la tara 2 kilotes. To le kana na nzela ni pona yebango. Faut longola pantalon. Omoni ba kilote liboso, omoni na kilote mi balé, omoni tenue à chocolat. Et puis omoni ndenge nga na yaka mokilinde 3e tenue. 4e. Ah, nzambe wani l'internet. Donc, ozomona mutu azangi ata mayele. Ya. En tout cas, t'as dit so tangité. Mais c'est nga nzamba piswata sagesse qui bomoto kaka. C'est important. Qui bomoto c'est important. Sache assez fou. Non, c'est pédisson na page na kubanga to a vrai compte, yo a faux compte te. Urumimo na na ochao na page. Kubanga note. Bato na bakipa ba monte. Na ochao na page, na fula yo Zela. Na fula yo. Sarah, bato na bakipa ba monte. Ndenge za déjà bo écoute ba ozwa de ba photo na ye. Toto. Le manager salab na musala ozwi ba photo na ye luki mobali na yo luki ba tutu. Simba ngopoto CPC na page. Très bien. Très bien mais on comprend ta merci. Donc eza kozala insensé parce que kofinga taneti batu mususu ofinga mobali mwana mobali otamso akitisa ki okilote bon na ebité omoni mais voir même batu balobara il faut na respect banga mingi mobali ayebi sima mukonga mwasi na yo baloba ngo banga mingi ex banga mingi ex mwasi na yo kembanda parce que ex ayebi belé sur la femme muto ozala na ye mobali ozala na ye ozoloba na batu penza ozoloba na batu alataka découper omona découper wana nde namoni era to sa émission mo atuni yango tant nga na langola ka découper azaka wapi aka pe na tennis et puis osala la natation te ozala na piscine te sko tina longola ka bilamba na lataka bilamba et puis on loba pe olataka ba survêt nanga est-ce que ça a des sens? Si muta longola donc c'est ka longola bilamba tikala kinu na occasion nini na manifestation nini ezalaki wana Jésus tanga tikali ni tiozwa bilamba mususu pesa ya lata yaki na occasion nini pour wana mususu ebebaki siko oza kosambusa nani ton homme yango toloba soko bali moi c'est insensé obali mobali insensé vieux kufi mais est-ce que ouais omona mutauti ko bala mutakoza la insensé ba édika été mais nzamba pesa basi pouvoir moko pesa pe mobali pouvoir ya ko édiquer moi si na maîtrise ouais et ana mobali mususu tellement moi c'est lingi mi mobali a imposé nga na lingi sou ABCD na vie nao soit yango soit moi très bien moi c'est ça la choix un homme bien réfléchi makambo ezo memela bango au propre ezo memela bango soni na foyer a pekisa moi si très bien obi na eloko lobia na se rappeler na makambo yepsenga na butu quand to ça la ligne ya ba émission na biso faut travailler lelo na yebisio Sarah, il faut qu'on en parle pour le sujet de Fally Ipupa Ozana et réseaux sociaux. Tu m'as dit non, je parlais na sujet na deux fois papa Diego Alobina Lobilango du société.
Et puis ils ont une actualité tellement ils ont ma casse et puis yo aux na kati il y a si jeune ba biso ba flèche ça yo kitana chaîne ceux qui te fandeli yango héros matière rubima ya ma casse mais du fait que ton nom t'a donc interdit aux au Congo au PC yango. Donc c'est ça au moins. Il y a certaines choses nous devons faire aussi la part de choses mais ça parce que amoni musika très bien. Tam sunga na olobakaka mais na convenir situation ko mata. So le longa na cheba audio. Dossier ici là te et okende ba 6 mois ba 5 mois alors na ngina za la base na ngote. Très bien. Mon bali na moni na musika pe ya dossier bandoki batu ba okufa. Na moi ka ne ba bandi dossier mamba fali ba mort ekozala. Atala ngo ebisinga bi o dossier o eyaka na mopepa mabe e na ya bondoki. Oza makam na yo oza ba ambition na yo. Pesa bango mukongo kanga matoi continue fait ta vie donc voilà vous comprendre si ko soko moni moi si moko azalaka impoli azalaka sans manière azu mobali oyo azaboye moi si on a pas changé même vie même vie sociale et changer vie romata bomo na mne épanouissement ngasko so zongika na 3 ans passé na ngana za boité est-ce que na ko aussi 3 ans passés nanga naza la ta bijou 3 ans passés nanga naza rouler na ba car à cherté 3 ans passés nanga na gombete donc ça montre que des têtes bien faites ba sangani force nango yango ba retomber to mona lelo très bien nous comprendre donc so moi si pas kutai na mobala mabe vie et ça la boy et qui omona mwasi abandaki kofutela mwa ndako na ye akutani na mobali akomi clochard akomi ovanda pa bato mais ntango azali yebisanga amena bien loba amene bien amen te amen foya na anglais Mami Spirinto, come on. Yes. Come on. Come on is come Jesus. On, Mami Spirinto, come on. Ozo comprendre. Yes, Mami Spirinto. Wana na ba secret po boyeba mibali ni bwana bango. Pe moi sini ndoza na ye. Soki ozaki ko futela mwanda kuna o ya bien. Ateza munene tateza bikok mozaki déjà mutu so akomi na niveau ya komi futela ezaka responsabilité so batu bayeba ate. Ouais. Ata mwana 18 ans so ramizweli ndako akomo futela c'est la responsable. Mwana na za responsable. Tadinga na wana camarade nanga zo abanda kuma ko futa ndako te. Dieu m'a-t-on parlé. Organisation qui a foutu en ndako chaque fin du mois. Abanda ko kate tout simplement parce que na kati na ya na responsabilité te. Maza aussi mambongo. Très bien. Yezala ka so azwi ndako garantie sili alongwe tozwele sundako mususu. Mais aussi mbape mbongo ozo ko futa ndako tendeni. Momona mutu mususu amwana muke. Asala ape musala mo atina te mais afuta ndako régulièrement. Et après si locataire afuta la ndako régulièrement faut betele maboko hein. Ndeti ba biso boyo na place na combien on a ça fait 3 ans ndam do 4. Locataire ndaya afuta 3 mois en avance. Ndenga bafuta anga. Ah merde na moni na futika janvier, février, mars. Pas tout ça li contrat. Ngasko côté na ngia moi des avantages pour dana lia ki la fin du mois bongo on comprend ta dit. Donc moi si moi abandonne na moi refoute là azai na moi vie na ya bien. Mais akuta na mobali mo boye akomi clochard. Chose étrange que batu ezole que la batu que au moins moi si au succès nyo ça sali na vie. Kanyo ti nyo so ba congolais lié vie nyo so o ya sali na internet na ba relation azaki na ngo. Na ba message nyo so ayeba na bango. Est-ce que akoma asala shit libre ya okoma ti clochard ko va na ndako batu. Maman, ok, poto sali plus de 5 ans, sans document, sans domicile fixe. C'est la sorcellerie. Et là, au moins le mariage. T'as dit, ok, poto bongote. Et là, au moins le mariage. Oh, y'a mon azo ebisote. Nakati les mariages. Les mariages, elengi nango ba bali yo olongwe place ozo ako vando kominda kumona mobali no. Elengi bolingwa ngwana. Na Saint-Valentin mobali na est yo na ouest. Ça n'a pas de sens. Bon vivre le comme yo ala kisasa mobali no za na poto. Ah, boza bino nyos tuba na poto. Ozo comprendre. Donc mutu atazaki zo bazaki insensé mais so akuta na mobala mayele a ozongise na nzela. Mobala okomise mayele. Non, tu sais ma femme, passer na ezaki salité. Vie na ya osala boye boye nga na supporter ngote. Très bien. Vie à intelligence et à capacité nanga. Na préférer travailler autrement. Ya. Mutu zala grand journaliste na Congo comme na poto ko sa émission te.
papa. Mais je me demande, est-ce que Batou, soit moi c'est ça inconsciente, alors l'homme. C'est quoi son rôle? Au moniti na balobara, mobile a koko benda, moi si pas tomboli, moi si pas kobena mobile a tomboli. Toza ko s'entraider. Ce qui moi c'est ça insensé, ça zoba. Mais soit azu mobile a mayele, a ozoya o tombola eba o mata. Très bien. Sikoyo, yo ozaki zoba, ozi mobile a zoba. Nasuka lango clochard d'autorisé. Pour son tali vie passée, ya mutu wana ta msusu mona azao vivre bien. Azaina ndakuna ndakuna kitoko na poto azolia bien, azaki moi bien. Mais à Mali a commis clochard, c'est très grave t'as dit. Oyebi bilo msusu tokolo babna tokota na kati pena tepo batu msusu yo ba interprétation ezala voilà Sarah na makam na oloba ezara pona muto bango ba okanisa te makam na oloba eza pona batu nyonso nous avons aussi des amis comme ça eza na ba fille ebele tadi ana ba fille ebele ngana za na camarade na ngazara na mutuka zara na boutique azaina na ndako na zo futela bien alingi mobala bando te ki se voiture mobala akwa ici boutique lelo ayena ba camarade lobe ayena boy moi c'est akwa akata akwei na minute yo tu na camarade wana za wapi azai pa camarade ne mususa kenda osenge sika ovanda siko kovanda pe pa camarade ne wana yo bika biso ba fi yetanga zaka na mbongo azaka na mituka za saboter batu donc okomi ridicule okomi olali pe boye mwana musala camarade no ya manquer au respect oza mukolo luka kende donc akutani na mobali ya mabe très bien a détruit vie na sali down ya osaranate donc eza ba réalité eza ba conseil prenez votre part eza ba réalité soko mobali soko lingo yeboza na mwasi ya malamu papa o moni soko lingo yeboza na mwasi ya malamu tadi oyeba ngoka na décadence sa vie très bien ngai so zongisinga na 3 ans passés nanga so zongi pe mobile nanga na 3 ans passés on comprendre que place tozaki na place tokomi to sali penda musala on a travaillé spirituellement, physiquement, financièrement on a bossé mais chose grave nazo compléter ton homme qui n'est pas une personne publique ton homme qui est une personne publique c'est rare, c'est difficile, impossible même je peux dire comment on allait venir intervenir et répondre lorsqu'on vous insulte, on lui insulte aussi. Mais c'est grave aussi de voir une personne qui n'est pas une personne publique. Même répondre. À la fin aussi, Oyo a répondre à Sali Yangote. Donc, tu as dit, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Bolo Barapé, c'est lui qui trouve un bon mari, trouve le bonheur. Très bien. Soko zui mobala mabe akosala o down. Bande on a biso ba na poto, bazé belé wana bazaka na vina bango bien sans mibali. Mais banda bazwa mibali. Akotisaka noko na parler vieux bébé. Totalement vieux bébé. Eza na mibali msusu bakota na via basi ba détruisa na ba famille. O mona mobala bimana yo abimana mwana mama leki na o. Donc pas eu mobali mabe ça li choix bien té. Ndeti ndeko oya moi si donc autokufa vraiment ba zo sala biso si na sima mais émission ngoza tellement makambo tellement ebelé na kati eza lokola ndeko na biso moi si oza utaki okufa awa oyo akufa ki soki azaki soki belge soki française oyo nani fio mwana ya yolo o ton ami là ta copine ba makambo ndonge bimaki awa na télévision que même ata ndenge ndo ya kapoto wana famille na ye eye baka donc nda ya ka kin famille e ko yeba teke ayekin depuis abala joana bakabola donc c'est-à-dire yena famille bakabwana yena famille relation ezakali suzuté même ata que non ndenge do ezalaka na uti poto na yekin na koma donc pas na biso akoma te yeka kana bandeko ya mobali donc ezali jar ya ba conseil obiso tozo kopesa awa celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur lorsque vous aussi vous so kutani mobali alinga atadi mobali alinga moi sina za chic mibala solo autambola na kimbamba moi sina tamboli na range mais vraie valeur ya moi si mibala solo ya mobali bayi na moi si mobali alinga plus à investir na vie ya moi si na nzoto moi si na ebata moi si na lata ba bijoux moi si na lata ba montre cher kiye moko mais so moni mobali alinga ye mo ba moni alati veste tala bakamto mona na réseaux sociaux très bien moi si azo parvenir ko sombela mobali ne bilamba cher à filmer nga mobali nga
Yaya, yo moko zo sala émission na pyjama 10 €. Mais au moins tu as le courage à l'acceptation. Mon bail noir, la pantalon cher, à la type babocha bakoboy, à la type manteau. Ça n'a pas de sens. Très bien, ça, ce sujet est tellement vaste. Un mot par rapport à Era, parce que lui aussi, bien que. Non, Era, c'est mon frère. Era, non, Sarah, pardon. Sarah, pardon. Ah, Nzambi Wani. Oh, Era reste un homme, il est Sarah, yo tout le moi je suis femme mariée. Zela nana. Na yena mobali na eba zo bimandeni. Wana to tikango na deuxième sujet au to lobela ba divorce to bon ba don moi place wana. Era aussi demain peut-être Nzambe a ko ça les grâces azali pe na besoin pe azwa moi si ya bala acha ye na ndako. Afanda pe abando sala vie na ye foyer na ye motivation nini moi si akozala na yango comme on a été mobali nanga dans son passé na ba vidéo oignon et les cas na télévision baloba alia excusez-moi le terme bon alia ba makila ya moi si mobali nanga abima na moi si mo boye oyo presque ceux qui totangi ba mebali o ba bimana ye moi misapi et aussi la nazuina o ya makolo parce que za ndenge donc ezalaki que so bimina X o ina télévision que non moi je sors avec Y ceux qui au bengani oyo ozui oyo et naka ozo ko se retrouver na 4 et pour aller plus loin au liana makila na ye. Est-ce que c'était aussi important pour la Era de venir parler à la place publique important. Et répondre tout ça pour le respect na ye? Non, c'était important. C'était important. C'était important. Très important. Banani batu bazo bénéficier nango siko. Batu ba bénéficier nango batu te. Mais batu baza ridiculiser da couple au ba uto bala na officiellement. Très bien. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Yango Tolobi. La femme c'est sa tête. La femme n'est pas sa beauté. La femme n'est pas le make-up. La femme n'est pas parfait au bino bochaka. La femme c'est sa tête. L'homme aussi c'est pas sa taille. Les ali poche na yete, c'est sa tête en fait. Aujourd'hui, chose grave dans notre pays, c'est ce que moi je lance le col à message. Et pas. Brice Amédée maman, non c'est pas le temps. Je lance ce message et pas il y a autorité, il y a mboka oyo. Bourrique. Il y a ko régulariser nanu makambu oyo, surtout baye o bazo leka na baetando eke. Aujourd'hui, des filles légères, de putes. Excusez ngai bandumba oyo lelo bazo komi komisa ba influenceuse et puis derrière ça bokomona les gens au bazo ya ko soutenir yango les gens au bazo ko ya ko sponsoriser batu mo boye bazu kindumba na bango ba changer ngo forme et komi ko boma mœurs et komi ko boma métier et komi ko boma mosala et komi ko kita lokumu ya mosala oyo président Nakanisi, je ne m'aurais pas cité vos noms ici. Bah président, il y a corporation, il y a structure, bah yebozo ko régulariser makambu oyo. En tout cas, et c'est un peu il y a kota la makambu oyo. Toyeba nani o na koki ko kota na vie nanga pour na lobby nanga ezala ndenge nini. Lobby e koleka lelo. Merci une équipe technique. Merci Nabino Bayenio so qui n'a pas. Surtout vous aussi qui insultez, que le bon Dieu vous bénisse. Compte 40. 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na saratola oyo nanu ayemba te yoke loko oyo arc-en-ciel lelo ebimi po ekanga mvula elembo nini sheri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours Papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie. Tala, bon consommer déjà compte 40 pour et ça déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po et ça na ba kunga danger et ça na clip ya qualité musala et salemi kitoko ah Diego Milito bayemba kande boye po olakisi expérience ndenge oyembisi saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui compte 40
client nanga seyo fournisseur quarantaine nanga seyo les clous et les marteaux chapelle na bamoupe